Yondela biso to yebisio. Longa article numéro 4 na biso amemi sa biso za na social peuple. Amandela to comme biso ba mama. Est-ce que na kisa ba mama basala ka mikuwa boye. Pona yo. Biso to comme mikuwa zo soma biloko ezo koka na calculité. Ozo pesa mbongo ebele. Biloko ezo koka na calculité. Papa, yoli fere zo landa yo. Oyo omani moto kozikiso. Ezala kaka na lambala yo moto kozikisa yo. En tout cas, sabotage au bateau ya IDPS na regroupement na bango bateau ya miyibi bateau ya nko bazanga maele lokola basakani na catholique biso peuple tozo sakana pena bango eloko balukaki ngonga nange salini ebeti politique ya IDPS balingi politique moko ya l'autre s'opposer na bango te donc politique ya évangile à Jésus-Christ Matthieu a dit ceci amen vous blaguez avec les gens vous vous prenez comme qui IDPS exactement comme ya batu basali tout d'abord on a bien c'est un camp milice trop c'est trop nous parlons trop c'est trop na koki ko loba basalité ya président na bino wana so bobengana na zana posa na été je ne peux pas les citer le nom yango eza tina bandeko ba congolais boza koleka na kati ya bémission bozo kende ko soutenir bato bazo riba bino bazo kende na ba corruption po bango bazwa mbongo ba enveloppe akaki bake ko bonga mais yo tikali ko souffrir ozo leka na émission zo ba que non église catholique eza église te po balanda makambo ya seni mais oh yo zo sala yo moko yebi façon yo zo nyoko la biso yo moni ya malamu pona yo aussi sa limité ba mapangu nyonso o bato nyonso bazalaka na limité ekoma ya bino totikeli yo zwa mais na sengi yo boye pardon na fukama caméra zwanga bien na fukami na sengi yo pardon monsieur Chilombo 2023 na liste ya bato bakotia ba candidature na présidence na mona kombo na yote en tout cas na yebisio mbongo nyonso yo yibi mutakolandelo azate zwa na yo kende na yo un jour pardon mais c'est chaque jour yo comme le sous 1000 jours 100 jours elongwe et comme 1000 jours mais c'est chaque jour boni osoki se makambo na yo tozomona yango clarté boni yo ozolota oza na ndoto ou bien ndenge nini kolala kolamuka eza habitude te Bote papa message nange ezali boye omoni biloko wana Tilongo yo zo sala biso to votaka yo te to yebaka pe yo te biso lipamboli na biso ewutaka likolo ekwei na se ezala bebe ezala mwana muke liboso eloko to yebisi yo boye omoni mbula wana ebetaka ezalaka ya bokoko na biso totie libonza na biso ya mbula lipamboli mokonzi na biso Martin Fayulu Malili ayoko bima numéro 4 na ba bébé omoni na mbula wana biso to betela mbula lipamboli eleli yo ya salite eloko to yebisi yo boye tiko ko sala ba jeune yo na batu na yo ba pesa yo ndingisa wana ye ba pose nyonso bandeko na yo biso ana mboka oyo to bimina ti papaya keba biso eloko président to yebi na mukilo yo papa Martin Fayulu Malili numéro 4 yango mokili mobimba to vota yo to yebi yo te tika biloko wana tika biso libre soki okokende kende na yo na maleme soki ozomema kaka na mubulu oyo mubulu pe komona yango biso pe to lembi te omoni mabele oyo nefinga biso ba mama to memaka bana na libu taluka bana nzili bana nyonso ya membre ya Fayulu lobi to bima tozala balabala yo biso to yebi yo te yo linga yala biso tozala lisusu bamumbu oyebi te biso zozwa biso na egrafe nde biso tozala bamumbu na yo biso tozala bamumbu te mutu ozala mumbu nde yo ndelo biso toyebisi yo longwa article numéro 4 na biso amemisa biso aza na social peuple omoni ndelo tokome biso bamama
est-ce que nakisisa bamama basalaka mikuwa boye mpo na yo biso tokoma mikuwa ozosomba biloko ezokoka na kalikili te ozopesa mbongo ebele biloko ezokoka na kalikili te papa yo lifere ezolanda yo oyo omoni moto kozikisa ezala kaka na elamba na yo moto kozikisa yo biso bamama ndenge topupolaka boye na posa mikumba oyo tomemi bana na biso omoni yo numero 4 wana obebisa makambo mama na ye na tata na ye ntango batangisaka ye yo mama na ye abimisaka mbongo te na tata na yo sikona ndenge ni yo kalime mosala na ye mpo akende liboso te okotika ye numero 4 ka ndenge tozolela ye mtuta ye tina likolo tina se merci papa. Bonjour monsieur journaliste. Message na nga na tongo eza kaka moko kaka. Eza kaka message moko mpona ba peuple congolais. En tout cas, sabotage oyo bato ya IDPS na regroupement na bango bato ya miyibi bato ya nko bazanga maele lokola basakani na katolike biso peuple tozosakana pe na bango eloko balukaki ngonga nange esali nini ebeti pourquoi batouche église catholique esali bango nini bango na moment ya Kabila bazalaka na opposition sikoyo na moment oyo Fati aza en pouvoir bango nde bato basimbi pouvoir bon kaka bango sikoyo bazosala pe opposition kaka bango tendance na bango eza nini yango toyebisi bato ya IDPS lobby biso peuple nde tosa charge na bango oyo tiangu lokola basakani na catholique en plus ba église de réveil wana eza na baveni awa mais oyo tokosala lobby ava tokende kuna tokobanda nanu kote oyo ba église nyonso ya toli wana ba église ya bapaster ya miyibi oyo bango mpe bapaster wana bazoteya peuple congolais mais susi na biso peuple congolais bango bazokokisa yango te lokola tino bapesaki Dodo Kamba mbongo akorompre bango biso to comprendre bango baza banguna ya peuple congolais et surtout lingoma na aseka mukuna soko zolanda ngai nanda kuna komona ngai te mais susi naza nango na kando naza nango na age na biso tala banzoto lokola bato baliaka te mais toliaka pe te lokola bino boza pour Fati na bino ya beton esalaka eloko te mais lobby peuple to lobby boye Fati aza beton peuple aza bidogène biso nde peuple toza bidogène mais Fati afandaka na beton akomona eloko lobby peuple congolais akosala mpona Fati merci. Ok, message nanga boye na zo adresser message na nation mobimba congolaise par rapport na banjeu politique oyeleka na mboka na biso. C'est parce que tu remarqué que non mboka oyo depuis Lumumba tikela biso mboka oyo tozaka na unité moko oyo totikala na kokabwana te même si ba divergence politique eza chaque bato bana kana bango mais soki que sengi intérêt national tozaka uni tolaka tovanda na table ndenge to s'en sortir na crise wana. Mais cette fois-ci nous avons remarqué que eza na ethnie moko boye Congo eza na 450 ethnies ethnie moko eye banome bino na pouvoir balingi basakabare na mboka mobimba oyo balingi koyoka bato te et puis de deux politique ya IDPS balingi politique moko ya moto s'opposer na bango te donc politique ya évangile à Jésus-Christ Matthieu a dit ceci amen vous vous blaguez avec les gens vous vous prenez comme qui IDPS eza camp moko boye ya bato basali tout d'abord on a bien eza c'est un camp milice IDPS eza parti milice donc qu'on détruire les résidences ya Ambongo c'est na politique aza religieux aza mutu oyo azoka bosomi pona intérêt ya Congo bino bozwi clan na bino ya bato bautaka beyaka mwanga ya ba villageois basangani ya ba motocycliste bakei bate koincendier résidence ya monsieur Ambongo. Alors nous vous disons ceci bino bandeko na biso oyo ya baluba je dis et je le répète le peuple luba vous n'êtes pas des Congolais. Pourquoi catholique alingi tokenda consensus oyo ko sauver mboka mbujimai bo incendier l'église catholique
na Kinshasa bo créer kana bino eko menacer Ambongo. Donc to confirmer bino que non bino boza contre le développement ya Congo puis boza ba congolais té. To yebisi bino moye, c'est nous le peuple qui dit ça. Et ça auteur politique tem tatindi biso soit chef moko ya parti té. Guerre civile aux banda, lobby et banda, c'est moi qui dis ça. La guerre civile va commencer demain. De préparer, nous serons dans la rue. Nous allons biso peuple congolais. Parce que et puis Kabouya a dit ça. Ce que je suis en train de dire, j'ai des preuves à l'appui. Kabouya a dit que celui qui va muscler notre pouvoir, nous allons donner des armes aux combattants de l'UDPS pour tuer le peuple congolais. Alors, demain, on sera dans la rue. On va vous faire face. Alors, moi, je suis ministre, ça sera l'Armageddon. Et Chilombo va fuir ce pays. Chilombo n'est pas capable de gérer ce pays. On lui a nommé par Kabila à 0h du matin. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays. Il fait des va-et-vient de navettes inutiles. À Saliba navette en amont de Mbata coordonné à Bujumbura Yawa. Donc c'est un type qui ne convient pas de gérer ce pays. C'est un malhonnête, il doit partir. Demain nous serons dans la rue. Nous et les adeptes de l'UDPS, la force, vous allez fuir. Et puis on va vous chasser dans toutes les provinces du Congo. Vous n'êtes pas des Congolais. Désormais, nous sommes unis et nous sommes organisés. Vous serez chassés partout. Vous êtes le peuple Luba. Vous n'êtes pas des Congolais, vous nous avez trahis. Donc c'est ça mon message. Vote Mwana Mboka Joël. Oyo ezali moko ya molobeli balobeli ya peuple pe balobeli oyo kaka elombe mobali Mwana Mboka Fou de Fayulu. Do liboma ya Fayulu moko to alaka mibale te na alaka nga moko. Mais kobosa na te bilombe ya Fayulu basalaka moko te basaka ebele. Wana nde ezali moko oyo ya ba guerrier, l'un des guerriers Fou de Fayulu ici à Tchango. Merci Mwana Mboka Fou de Fayulu. Na comportement oyo tokoki bandeko na biso ya UDPS auti kosala mikolo nyonso koleka akiti pena kobuka l'église catholique kosabote bongo résidence ya cardinal Fidela Mbongo mpona makambo etali seni nini pene koyokoloba mpona likambo. Merci Mwana Mboka Joël, ntango nayoka kokoloba bongo esalinga mwa malamu kasi ngai motuna oyo okotuna eli kolakisa d'office ke camarade Antoine Tshisekedi Tshilombo abaka na biso abiete ayena état de droit yango ne kotasa des états de droitalité boni yo bi état de droit obi ete démocratie ekoti moto nyonso o ali citoyen congolais ali na droit ya koboya bokonzi nyonso euti na volonté ya peuple te ali na droit ya koboya eloko nyonso ekosepelisa ye te nde bayi mboka bayi bakongomane mpe bayi confession religieuse babi te tomoni corruption ekoti na kati ya karayi confession religieuse tomoni mbuchu tomoni rébellion ekoti na kati ya lisolo biso bayi confession religieuse uta mikolo misato tosala na kati ya plénière mpona kodésigne mokambi oyo akokamba seni ali na deux possibilités toali na consensus mpe toali na vote soki esimi na consensus te tokokende na vote soki ekende na vote te esenge to asime consensus bayi confession religieuse bayi église catholique babi te oyo ezali koleka awa ezali corruption mpe ali lisanga ya Dodo Kamba oyo nakobenga Dodo Kamba ali représente église de réveil te moto ali représente église de réveil ali camarade de Sony Kafut moto ali représentant ya kimbangiste ezali Denis Kadima te lelo toyebi yango toyoki Dodo Kamba amemi mokamba mokumba ya bayi confession reja kokenda yango epai ya Mboso tobine te Mboso abi te eyaka na lolengo te esengeli PV wana ezala signé par président ya plénière oyo akokamba bayi confession religieuse kombo na ye Marcel Utembe mais PV wana yali signé te Dodo Kamba buki lokuta ndo moni biso bayi peuple tobi te tolingi moto wana te église catholique abi te nga na boyi te kasi bwa tosonga tolanda selo mobeko ndenge esali nini ndenge elobi charte ya bayi confession religieuse na article 17 mpe na article 18 ezolakisa biso de nzela ya liboso consensus ya mibale vote
Ce qui des possibilités on est c'est que la confession religieux à Dodo Kamba, la tricherie, le cafriage pour préparer le fraude électorale en 2023. Ndeko, yo mona wapi, moto alaka représentant, l'homme, il y a procédure, il y a moponomi, il y a Rosan Malonda. Denis Kadima azalaki comme représentant ya ba protestant. Na pokwana. Lelo Denis Kadima a comme représentant ba kimbangiste. Il faut faire très attention. C'est que les Kambozali ndoko mona ba église catholique. Église catholique toani na bango bon côté. Elle histoire ya liboso ko beta na bon côté. Lelo Denis Kadima azalo sommet ya seni. Camarades, militants, militantes, citoyens, citoyennes, Congolais, Congolaises, et Sengetoye Belo Komoko, au Kamati, na Cour constitutionnelle, au Tchemoto Ali Tribi Luba, au Kamati, na Cassation, au Tchemoto Ali Tribi Luba, au Kei, na Ministère des Finances, au Tchelibiso Camarade Luba, au Kei, na Justice, au Tcheso Camarade Luba. Ok, il même le procureur général de la République au Tchelibiso Luba. Ok, qu'on nomme les mandataires de la banque, ce sont des Luba. Il même la Katia Biwaseni, Kadima n'est plus membre de la confession religieuse. Denis Kadima, fils militant de l'UDPS. Denis Kadima, c'est un ami des camarades de Tshilombo Tshisekedi. Depuis l'exil en France, il n'est plus confession religieuse. C'est pour cela, nous, en tant que peuple, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que Congolais, c'est que nous voulons, non à la dépolitisation de la CENI. Nous voulons que nos CENI est la crédible, CENI est la transparente, CENI est la indépendante et dépendre juste, neutre. Ce qui fout la main à suivre, baloba fout la main à suivre. Ce qui mapangula à suivre, baloba ke mapangula à suivre. Mais non, et c'est le groupe ya ben individu. Oyo bazimboka en otage pendant que la population congolaise souffre. Mon frère, vous pouvez imaginer. Toke élection fayu la longue. To sengi vérité des îles baboyi. To sengi ba réforme institutionnelle baboyi. To bito réformer l'armée. Pour que filtration soit là, baboyi. Ton pays ça c'est une indépendance, boali koboya. Mon frère. Lelo, en que Liboma a failli. Au nom de la résistance congolaise, au nom du peuple congolais et congolaise, Tolobibo, la vie ou la mort, Tondimi Yango, Tokufa pour Namboka Nabiso. Parce que nga oyo lelo fou de failli. Atana bendi beauté ya koleka beda shu. Atana bendi beauté ya koleka Jésus. Na kufa kaka. Nana nga kitoko koleka ba Congolais nyo sauté. Na lipe mabe koleka ba Congolais nyo sauté. Mais tout simplement tolingi démocratie ya sur le quota. Tolingi état de droit sur le quota. Augustin Kabuya, soit un vrai Congolais. Qu'on a un étranger comme un occupant oyo bayi Banyamulende bayi ba Ougandais ba occupant boka so utakala ba koroba na biso ete Congo ali biso te Congo ali ya bango zala Congolais yeba que en 2011 persona Pasinia Laurent Mosengo oya lobaka na biso que les médiocres dégagent oya tikaka Bible na ye akokamba église mo pensi atie ba voyage politique na mo Congo pour la koluka démocratie na boka na biso élection eya lelo koti mabere alaki na sima ya Papa Tshisekedi lors des élections de 2011 Passina lobaki résultat oyo bolobi na kombo ya Kabila et ali yango te motalongi ma pour mesere Tshisekedi aujourd'hui bokomi ko intimider catholique bobuki l'église catholique bokomi ko boma peuple bokomi ko intimider bango nous les peuples congolais tolobi boye soki tokokufa pona mboka oyo l'UDPS okozali banda mboka soki Tshisekedi
abi glissement ye na mboka aza te soki Tshisekedi aboyi koorganize baélection Tshisekedi mpe na mboka oyo akozala te wana ezali liloba oyo bayideresaka koloba ebele te parce que nali na kanda ezosalanga mpenza mpasi merci baye mboka bokolanda ngai bozala longonia na bino topesi bino mbote tobunda ensemble à tant que des citoyens congolais tokolonga merci. Bonjour chef. Message naza nango awa trop c'est trop. Nous parlons trop c'est trop. Nakoki koloba ba salité ya président na bino wana so bobengana naza na posa na été. Je ne peux pas les citer le nom. Yango eza tina bandeko ba congolais oyo boza koleka na kati ya bémission. Bozokende soutenir bato bazoyiba bino bazokende na bacorruption po bango bazwa mbongo baenveloppe akaki bake kobonga mais yo tikali kosouffrir ozoleka na émission ozolobake non église catholique eza église te po balanda makambo ya seni totambola na kati na mboka oyo président nyonso to akotaka banda Mobutu catholique mutu akendaka na kati ya baélection catholique mutu akoorganisaka lelo ya IDPS papa oyo akufi Etienne Tshisekedi amoni pasi na IDPS atikali kosepela te bamwa ya pamba oyo bazoya kolia bambwa na kati ya mboka oyo bokomi oya kosepela na IDPS nayebisi bino boye bakufi bakufa bakolo IDPS bakufa bino Jean-Marc Aboun Tshisekedi Kabuya Augustin Kabuya mboko eza mboka na biso bolekaka bokendaka aéroport nga nazoloba naza na tiangu. Je suis tout à fait professeur. Naza professeur. Voilà ma qualité que je suis. Et je suis bien dit en comptabilité analytique. Nakota misayo. Nakoya misayo kolekawa. Lobo leka na butu mais na butu tokoye bayoka. Tozo lukayo ndongo keko tinda batu. Bozo leka na mission bolo bakeno eza bataille de PCT. Et ko ko za banani bakeno bo sa église catholique. Na mbujima eza banani. Na Mbujimai eza banani ba oyo bapiye église catholique na Mbujimai eza banani délégation ekei kopanza ndako ya mosengo ya cardinal Mbongo eza banani lelo bino bowangana no eza biso te botala situation ndenge ezoleka na mboka bato bazosouffrir bozokosa bato na bapromesse ya lokuta ezosimba te eloko moko te mais laissez dire si vous ne convenez pas bon laisse botika si vous ne convenez soki bozokoka te botika mboka yaya bokosala na soni bokosala misala na soni ya muyibi bozosala corruption bozolobaka na état de droit bozokenda na corruption état de droit bozokenda na corruption finalement bino beta de droit bozokenda muyibi makambo na bino nyonso tu bamiyibi bosali gouvernement lelo bowangani Kabila bokomi koyiba bokomi finga olive bokosuka wabozela biso na bino bokosuka. Merci journaliste, merci na boye na yo na kati ya changu na sepeli makasi journaliste yo ozali na kati ya kokitaka na kati na terrain po yebaka place nini mabe ezali place nini malamu ezali boye soki ozosala boye nzambe akopambola yo kozala te neti journaliste wana tobenga sango tozomona eka na télévision sango yoka eloko nazoyebisa yo politiki na oyo osalaka tozomona yoka na TV ozoloba me ozalaka mutu na biso te yoka nayebisa yo sango keba tomona yo nanu te na kati na changu yoki sango na yo na wapi lelo bazobeta bazoboma baeglise catholique yo kombwaki sango olati soutane olati nini ya rouge après ozosala prier notre père qui est aux cieux yo sango ya journaliste keba biso peuple congolais tozosouffrir tala ajonga nazali ngai papa mobima mais naza enseignant nazali maître natangisaka na 6e primaire mais lelo nazokende te na école nazali futi naza na mbongo te eloko moko te tozosouffrir baenseignant baprofesseur batravailleur tous les militaires bachauffeur ya transco we batransco na nzela bino nyonso tu boza na nsima ya camarade wana soi-disant camarade wana oyo bapesaka carte nayeba kabelaka ya kokabela nazali kokoka yango lisusu te atikela biso ezala neti président oyo akimaka na sengle
na pays na nini na bosani lisusu kombo yoka na yebisa yo biso peuple congolais toza na posa mboka na biso ebonga mboka na biso ezala na kimia mboka na biso tolia tomela tofanda batransport banzela ezali bien te mais c'est 100 jours pardon mais c'est 100 jours yo okomi lisusu 1000 jours 100 jours elongwe ekomi 1000 jours mais c'est 100 jours boni osukisi makambo na yo tozomona yango clair te boni yo ozolota oza na ndoto ou bien ndenge nini kolala kolamuka eza habitude te tala acte bino bosali papa na yo avant papa na yo akufa omoni ke mosengo oyo ake nzambe batela mosengo esika azali mosengo adivisaka bino kabila le père na papa na yo Kisekedi le père mosengo azalaka na kati atali alobi wi kibokonzi oyo nga nalingi tokende na maponami bon batiaki 5 mpona nini bozo kodétruire musicien moko wera son alobaki bosakana bobunda biso na biso me na basali ya nzambe te botika basali ya nzambe kimia biso toza na changu bomeka te oyo bino bozosala yo kabuya yo secrétaire ya IDPS yo neti okomi okende kokota na kati na bandako ya basango okoti osole tomoni yo bandoki bamoni yo ya butu biso toza bandoki toza na misu mine tozali komona mais eloko oyo ozosala nyonso tu ezoleka peuple congolais azosouffrir tala jeunesse mingi eza awa jeunesse mingi bakomi soki asombi unité te asali mwa maison na ye azokosan sortir te mama ne tanto papa ne akufa jeune garçon ya 30 ans azolala na salon jeune garçon ya 35 ans aza na équilibre moko te mais tala bazosouffrir baza na nzela eloko moko te misala eza te eloko moko te ebongo yo mais c'est 100 jours omoni acte osali ondimi sikoyo ondimi biso peuple congolais o biso toyebisaka yo kanisa zonga mutu na Genève oyo yo dekampaka mutu oyo olongolaka oye na Genève oye obengi mutu wana komi directeur na yo lelo aza wapi oyebi directeur na yo lelo esi yo ndenge oza wana okopesa ye mbote ye akopesa mbote directeur wana lelo monsieur les 100 jours keba ngai naza peuple congolais je suis un enseignant je suis cadre naza na matriculé naza na numéro matricule mais nazozwa salaire te naza ancien nabandi kotangisa na 1986 ngai ti lelo nazwi diplôme d'état ti lelo mais nazozwa salaire te mais pas kabila oyo akei nazwaka salaire na nga na bandozwa mbongo na nga bien et pas Mobutu na bandozwa mbongo bien banda yo okoti nayebi $50 te nayebi ata eloko moko te biso toza peuple congolais toza na changu esika yo olekaka Mobutu pine ya camion ebeta awa kaka na quartier 3 na changu oyebi nani ayibaka Mobutu pine ya camion oyebi te oyebi yango oyebi te Mobutu azwa velo apusa longa aéroport ti na Gombe na kati na velo yo mekana no meme olekata na motoa yo oyebi histoire yo toza D6 netingai mais c'est 100 jours on a D6 netingati merci journaliste bon message na ezalaka na koregete na moto apesaka Félix Tshisekedi pouvoir otunaka te maturité na eza ya niveau nini mpo akonza mboka monene lokwa Congo boye est-ce maturité oyo aza nango mako odirige mboka lokwa Congo ya kodirige Congo te mpo maturité aza nango ezolakisa te eloko moko te akomisi mboka dans le chaos bana mike bakoma oyo atelema place ya politique est-ce que mwana moke boye akoyo atelema place ya politique mpona nini aza mosala osala te na ndako nzala atambola boye mabe aya boye mabe donc nyonso wana aye koboma mboka mais oyo azosala wana ayebake mboka oyo yakutaki aka kotika yango mais age oyo aza nango atika nde pouvoir mpo so olobi alandaka na makasi ndenge Kabila asalaki wana asala 15 ans o 10 ans akufa mwa moke mais toyakisi kaka keno biso tolingi marke fayulu
alanda ye na nsima mpo awumela soki alandi ye te esukele mabe nalobi kaka bongo naza mingi aloba te. Ndeko merci vraiment nde opesi nga parole nalukaka vraiment nasala interview ya mwa ata mwa 2 secondes apamba po message ekomela président tozobenge président mpo azokonza biso mais aza président biso tovotaki te eloko na ngi nayebisa ye eza boye message oyo naosadresse kaka na ye moko président de la république nayebisi ye boye en tout cas biso tomonaka keno yo oza congolais Kabila azalaki awa bino bata IDPS boyesi biso Kabila aza Rwandais aza boye boye bopese bakombo nyonso toboyaki te tosali effort tolongoli Kabila yo ye otrahir biso na Genève boye awa na ndeko na yo oyo aza na kasho kangisa bolobi keno te bino nde boza bakolo mboka lokola yo ozwi problème eza te oyibi pouvoir na biso totikeli yo sala mais oyo ozosala yo moko oyebi façon yo ozonyokola biso yo moni ya malamu mpona yo osisa limete bamapangu nyonso oyo bato nyonso bazalaka na limete ekoma ya bino totikeli yo zwa mais nasengi yo boye pardon nafukama caméra zwanga bien nafukami nasengi yo pardon monsieur Tshilombo 2023 na liste ya bato oyo bakotia bakandidature na présidence nango na kombo na yo te en tout cas nayebisi yo mbongo nyonso oyo oyibi moto akolandelo aza te zwa na yo kende na yo sala na yo commerce na ndo ando teka bapomme na poto mais kombo na yo vraiment na 2023 na yo kate limbisa ngai so na lobi mabe mais nasengi yo pardon oza commerçant ozwi da fond de démarrage kende na yo tala nga nde naza boye naza chauffeur mais na Transco boyelaki biso tosali 7 mois bofutaka te si oyo yebisa ngai vraiment au juste musala ni biso tokoki kosala awa yo komisa bato lokola yo koma bidel général na Congo opesa instruction ba papa mikolo boye balalaka 22h couvre-feu yango ya yo ekosilaka mokolo nini olobi kuna na este kuna oyo état de chaise yango chaque jour bato bazokufa yebisa ngai état de chaise yango ekosimba mokolo nini ozwi bagénéraux oyo ya lokuto oketisa bango kuna bakeye kuna bakomi koboma na bana classe ya 16 babomeli koya 500 fois pa afuti te na barrière siko juste toyoketi wapi donc mboko ekomi nango ya yo na Augustin Kabuya atuka na suki wana na yebiso 2023 ko possibilité